bolingo na yo olakisingaina obatelinga jambe utalabana satana lunya mwezele mope senga ako akokite nzambe miyobalinga satana lunya mwezanga anzele na yo ako akokite nzambe uyana yerongisinga mimi na kopesa na yo nzambe na bola moyo salelinga natondi yo nzambe na misamba na yo esanzola manzali nzambe wabanzambe natondi yo nzambe na misamba na yo esanzola manzali nzambe wabanzambe bolingo na yo olakisingaina obatelinga jambe utalabana satana lunya mwezele mope senga ako akokite nzambe miyobalinga satana lunya mwezanga anzele na yo ako akokite nzambe uyana yerongisinga mini na kopesa na yo nzambe na bola moyo salelinga misamba nzambe samba na yo ozali nzambe wabanzambe misamba nzambe samba na yo ozali nzambe wabanzambe misamba nzambe samba na yo ozali nzambe wabanzambe misamba nzambe samba na yo ozali nzambe wabanzambe. Programme la mission Salim Boye. Pour la biographie, c'est une biographie de l'amour et la famille. C'est du mot la famille aussi que la déchet de chrétien. Vraiment, que vous m'attendez. Famille sainte, cabinet, collège. Bana bana retraite, bana France, colonie France, Faki Bamba Zakasuka, Soreter à Turquie, épouse Faki, épouse Faki, Tozana Bandokoya, Kawel, Jeteki, les amis de Maman Aimé, les amis de R10, Bana Bissatou. Nous sommes annoncés que nous avons na famille ya mama Bwilu Mayeto baya liboso mpona mo biographie ya famille ya mama Bwilu Mayeto soki bazali awa chef de famille aleki liboso po ekosa maloba tosalela ntango. Famille ya mama Bwilu Mayeto soko zali awa toleka liboso mpona mo nsima ngo tokoleka famille ya mama babengisi biographie na mo baleka liboso me kope biographie tololi boyi tozala mokuse topena molai po tozowela ta Biographie de l'illustre disparue, la révérende Mboula Mayeto, Elisabeth. Qui était donc Maman Mboula Mayeto Elisabeth? Maman Mboula Mayeto Elisabeth née d'une famille de 3 filles et d'un garçon, tous décédés. Fille de papa Kunku Fidèle et maman Yambika Véronique, tous décédés. Elle
Elle est née le 15 juillet à Kinshasa, 1948, originaire du village Maouzi, dans la province de Congo central. Petite fête. Obtention d'un certificat de fin de cycle de primaire et d'un diplôme d'État. Maman Mbouila Mayeto se maria à Papa Tokole Ndambuta. Dans leur union, ils ont eu 8 enfants, dont 3 garçons et 5 filles, 4 décédés et 4 restants en vie, 2 filles et 2 garçons. Et ses fils engendraient 13 petits-fils, 2 décédés, et ses petits-fils engendrent 12 petits arrière-fils. C'est-à-dire, Maman Mbouila a eu à avoir une génération. Née Kimbangiste et fille baptisée depuis 1960, et elle fit parmi les tout premiers pasteurs formés par Papa Diangenda Foutima Joseph à Nzalaboula, précisément en Kamba. Étant pasteur et missionnaire tour à tour, elle était en mission pastorale dans les paroisses ci-après. Kimbanteke mission, Kingasani mission, Kabila, Mango, Mateke, Njili Kilambo, Esanga et autres. Toujours pour sensibiliser et implanter l'œuvre de Papa Simon Kimbangu, elle fut présidente de l'association des femmes kimbanguistes de Kimbanteke, AFKI en cycle, et choriste de la grande chorale des dirigeants. Elle avait le sens de l'humour et le sens du pardon. Et à chaque fois qu'il y avait un désaccord autour d'elle, elle utilisait le pardon comme son arme juste pour remettre l'harmonie dans son entourage. Pour clore, que notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, console nos cœurs qui sont en dépression pour cette triste tragédie qui nous est arrivée. Et à savoir, la vraie consolation est à Papa Simon Kimbangu Kiangani. Aux trois nos saints, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci pour la Koloba. Tu veux dire que maman m'a dit laki. Ça veut dire que à profiter de la boyauté avec laki pour ainsi nous la Koloba exalité. Tu remercies kaka oyo lingomba asali na oyo esika. Baada na Kinshasa ki awo dokoni. Tout le monde était vraiment et c'est exalé. Ngomba. Merci kaka merci. Merci kaka wa. Sengi sikoyo na biographie ya Maman Aimé. O bonisami aya liboso. Merci pour la biographie ya Maman Aimé. Azalaki moko kati na membre ya solidarité Ratepi. Maman Aimé a botami bongo le 1er avril 1972 et a été Koufa le 30 juin 2025. Naniye Azalaki Maman Aimé. Maman Aimé Azalaki bongo Mowutela to Mobotama ya mboka Ngombi na territoire ya Madimba. Mwana ya papa Mvwemba Ndonga asi akufaka pe maman Kayengi Victorine. Maman Aimé azalaki bongo molongani ya papa maître Lukau, maître avocat Kau Nzambi. Ya azalaki bongo président général ya kala ya Afriki. Ayebaki bongo na kotike la biso bana babale ya mibali moko asi azongisa molimo pa Nzambe moko nde azali nano na bomboi. Maman Aimé azalaki bongo na ba activité professionnelle mayo azalaki kosala. Maman Aimé azalaki maman ya koluka luka ya boluki luki misolo mbongo aki femme commerçante pe azalaki bongo
Kimbangis côté choriste ya Jeteki Mama Aimé azaki moyembi na lisanga ya Jeteki pe azalaki lokola na lobaki moko ya ba membre ya solidarité Ratelki biographie salemi pa ya banda solidarité Ratelki ezali yoko lisanga papa Simon Kimbangu kenga nekelaki pona koyeba bongo na kosalisa radio télévision Kimbangiste et babongo na kotombwa nzokande bana batombeli maman bopemi malamu na mabele ya bakoko oyo nde ezalaki biographie ya mama Aimé Nzembo. Sika na chef de famille mama soki azali awa aya mpona liloba chef de famille ya mameme soki aza sur place aleka liboso. Na singi allô bon na tout d'abord tosengi merci na bandeko bapuza na bango bango sawa mpona lwa ya CRN liloba suka ya famille yango nalingi na pesa CRN azalaki ser na biso na kati ya liboka tovandi ne mpenza en bon terme ndenge mpe tokokuta awa bandeko na ye ngomba entoka tomoni bolingo nyonso bapesi biso seki ntango bazalaki na ser bazalaki vraiment en bon terme en tout cas ser moto nyonso ayebi ke ser abelaki ser na ya mokolo ne ekoki nzambe azwi bomoi na ye en tout cas toza so na mini ya koloba te nzambe mpenza amona ye avandisa ye na esika bien ndenge moto nyonso esengeli azalela en tout cas tosuki toza so na liloba ebele te merci. tosengi sika boye na famille ya mama Matinda o bazali awa famille ya mama Matinda notre chère tante kombo na ezalaki mama Nzungu qui se voit ko Matinda abotami na 1953 le 9 juin abotami na Kinshasa azali besingombe mboka na bango Kimbenza secteur na bango ya Gombe Matadi territoire ya bango atangi petite primaire na ye secondaire na ye na école conventionnée Kimbanguste ya Kimbateke et puis ayoke ko ça la formation ya agisteur na UNPP azalaki maçon na Lingomba abandaki kokumba traiteur Kimbanguste na papa Diangenda na plateau de Bateke et Lutendele azalaki encadreur biblique na Lutendele na groupe 1 na papa Diangenda basali ba voyage belé na papa et akoko ma dirigeante première dirigeante na 1975 na Faki mère Faki maman Mama Tinda encadré biso na rotea na makambu ebele ateki biso bolingo ye mutokoki olobela mwana na ye mabete mutokoko sala famille na ye mabete esika bolingo ezate ya bandaki koya kotisa toujours bolingo elle était très chère pour nous donc atiki vide moko na libota ya makasi aza soda combattante ma tante nous ne t'oublierons jamais tu es toujours dans nos cœurs merci au revoir. tosengi sika boye na mutu abongisemi na mo ya Révérend Bakis aleka liboso biographie to mo ya Révérend Bakis o babongisami baleka liboso. Okomba tata mwana pe tata Molimo Santo liboso donc on lève moi équivoque parce que biographie et salami mingi na France et sika atika ki nzoto na ye
nzoto nene molimo ne kabwanaki na kimbantek également basalaki briefing ya biographie donc awa tozaka kapo na kozongisa mingi matondo tozongisa matondo epai ya chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste na oyo nyos tu oyo ya ye asali depuis nzoto na ye na molimo na ye ekabwanaki na poto depuis le 6 juillet te comme ça nzoto wana Kinshasa na RDC papa mokonza bule asali mingi yango wana tozongisa matondo epai na ye na libota na ye ya mibale tozongisi matondo na église kimbangiste ya République française na assistance nyos oyo bango basali na noko na biso na tata na biso pe na ndeko na biso na révérend na biso basali mingi depuis na lera azalaki malade kino aye kotika biso kino nzoto ye na Kinshasa basali mingi bakimbangiste wana ya République française tozongisi matondo ebele mingi epa na bango tozongisi également matondo na église kimbangiste ya RDC na boyambi ya nzoto ya révérend Bacchus bobimi nango na Kimbanteke na mort centre d'accueil nzela kino toye awa tozongisi vraiment église kimbangiste ya RDC matondo ebele pe tozongisi matondo na bandeko na biso bakimbangiste oyo bayami biso awa na Nkamba soki bango pe bazala te kasi biso pe tokomi awa te tozongisi vraiment matondo na église kimbangiste awa na Nkamba na kosilisa mboko oyo esika totelemi tofandi awa ezali na histoire moko monene na église kimbangiste mboko oyo ya Lukengo na papa Simon Kimbangu mais lelo eza biso histoire ya papa Simon Kimbangu te sangisi biso awa mais ya papa Bacchus donc tozongisi matondo na chef du village nyos ya Lukengo na boyambi oyo bino boyambi biso awa pona nzoto ya noko na biso ya tata na biso ya révérend et transité par Lukengo avant que kotika na dernière demeure tozongisi matondo donc tozala mingi ya koloba te sinon toko pérenniser ba valeur théologale oyo ye atikala ko enseigner biso na libota donc yango kaka toko pérenniser tozala makomi ya koloba te pona ogani tango tosisi na koma tata mona petata mulimo santo amen amen. Pour la précision tolobi boyi na ba kuta ba fleur ba to ba tourner ba cercle saka ba mama na biso basi ya ba conseil direct ba mode ba koleka ba tourner biso stotikali to déposer fleur to baluki mutako contourner ba cercle ya kozalate yami balé kuna na cimetière batu bazada droit kaka ya kokoma kuna ba mituka oyo ememi ba corps na ba mituka ya ba mama na biso ya ba conseil direct biso nyonso na mituka ekotika na likolo mutako kota na mutuka kuna na se akozalate pona okena ba fleur ba mama commerçante pe bango bazana fleur na bango jeteki national na jeteki kawe no pe bazana fleur ba jeteki bazana fleur o no ba fleur to bobongama poto pe sa fleur cérémonie ya suka ezali ya faki soka sali décoration na ye esili papa de la ville abondeli neto tomboli banzoto tokei bakoko pe ya mama eme bazana ba fleur biso batozana katikati entre tante oyo na oyo esene totika couloir wana po bato bazana ba fleur balekela wana place wana biso etikala libre po embouteillage ezala te s'il vous plaît tosengi na bandeko ya faki batambusa biso mpona kotia ba fleur katikati wana etikala libre totika couloir vide toyaba mingi pe ebele te tosalaka bakelekation po tokotowela air couloir entre deux tentes wana etikala libre otika biso libre wana faki tambusa biso po tokende loba
Faki, tosengi na bino, avant la tête. Je pense que votre grand événement, nous avons justement ce moment de dépôt des écouteurs de chaque donc le but va commencer par le moment. Les deux moments présents ici, en l'occurrence maman Lise et maman Francis Gagneux, respectivement épouse de papa Mamata Opandé, et de papa José José. Ensuite, il y a les et ensuite, il y aura l'issue de la piste. Et ensuite, Faki, on fait la tête, Faki. Alors, la tête, s'il vous plaît, il est à 15h passé. Cette cérémonie pour cette division des cimetières des grandes coutumes. Les photographes ont également leur bouquet de fleurs car le fils que maman Aimée nous a laissé après ceci était aussi l'un
directeur spirituel pe azalaki mama dirigeante ya faki nde lelo tozali korendre bahommage na bango na kati ya mboka ya Lukengo kasi toyeba ete tozali na présence ya bamama na biso mama Makesi Anto oyo azali bongo molongwani ya papa Mbenza pe tozali na présence ya mama Francine ya Ngenda oyo biso banso tozali esika oyo kuna pe tozali komona baoseke ya mama Eme Kwemba ye azalaki molongwani ya général ya Fiki na ntango wana tomoni maître Lukau e na ntango tozali komona baepuse pe baepo ya Faki oyo bafandi bongo na mikili ya bapaya oyo baye na ntina ya nzoto ya papa Batia oyo awuti bongo na mboka ya France ezali kosalema tomoni mpe bandeko mingi bauti na mboka ya bapaya nde bango baye kotika banzoto baye kotika nzoto ya papa Paster awa mpe tomoni délégation tomoni papa Matondo papa te bazali mwana poto mpe molongani wa ye tomoni mpe papa Dona molongani wa ye papa Pekepeke papa Paster bango nyonso oyo baye kotika baye korendre hommage na papa Paster Dibatia Pierre oyo awuti bongo na mboka ya papaya tozali kokoba kasi toyeba ete awa tozali na bakor mibale oyo ezali bongo Faki ya Faki ezali mibale mosusu ezali ya mama référente moko ezali ya mama Aimé oyo azali bongo mwana GTK Nkamba nde soki tozali komona kuna bazali kokende kotika bafololo na nzoto ya mama ya papa Tubi azalaki pasteur tolandi biographie na ye mpe tomoni mama Aimé Dollar ayebanaki mingi na nkombo ya mama Aimé Dollar nde toyoki yango na biographie yango lelo na Lukengo mpenza biso banso baservice tosikomo kotonda awa mpona korendre hommage na bandeko basili kolonga kasi tobosana te ete kabine ya tata mokonzi akule mpe ezwami esika sobanso mpenza ezala vicente wana mpe tozali komona koko yepeke kotika epe fololo na nzoto ya référent Dibatia oyo ayebanaki mingi na nkombo ya papa Bakise voilà tozali kokoma bandeko balali etika na biso moko ete tomina banzoto ya ngombe kinsomona awa na bamama misato mama Tina azalaki vraiment mama dirigeante ya na kati ya fanfan pete tozali kokende komona tokomona bandeko oyo baye kotika to bana ya papa référent Batiste ye bango deja bazali komibongisa malembe ete baya kotika mpe ya bango kuna mpe tozali komona ambiance ezali kokoba solo epa na biso ebembe ezali fete ebembe ezali fete pamba te nzela basili kolanda ezali nzela bongo ya elonga oyo ekomemaka biso na lola ndenge tolobi na bino ete oyo tozali komona bana ya référent Dibatia oyo bauti bongo na mokili ya bapaya nde bango oyo wana bazali kopesa na malembe ete arendre hommage na nzoto ya papa na bango nzoto ya koko na bango nzoto ya kokilo na bango nzoto ya yaya na bango kuna mpe na nsima asaki mpe atikali nsima te ye mpe ayekotika ye mpe bongo na bongo moto na moto lelo ya korendre hommage na basali minene kosala komona na ya tata Nzambe ya mwana lelo
sama po ete milimona bango epema na kimia neto ete lisekwa bakosekwa mokolo nkolo Yesu akosekwisa bawei bao balandaki nzela ya papa Simon Kimbangu o balandaki nzela ya nkolo Yesu e bango oyo tokosekwa na mokolo wana vraiment solo nakanisi na mwa ngonga moki tokosukisa toyebi ete faki nde ekozala mbala bato ya suka. Vraiment c'est triste kokabwana ezalaka toujours pasi mais liwa eutaki na nkolo na biso Yesu Kristo mpe papa Simon Kimbangu mpe bapapa ya mwana biso panso tokolanda kaka nzela oyo yango moni malgré tout kokabwana solo ezali pasi wana mpe tozali komona toujours bazali kotika kololo to bazali korendre hommage suka papa Bertolé voilà na nsima tozali komona jeteki kamba groupe théâtral kibaniste e bango na ntango bazali mpe kokosala korendre hommage na papa Bakise mpe mama Matilda ezali mibale bakosika mpe bafololo mibale ezali mpe 4 bakopesa mpe 4 wana elakisaka bolingo yango wana bango bauti deja kuna epai banzoto mibale ezali esika boye tozali kokoma jeteki tokomona mpe lisusu bapreciation ezali lokola bana misato mpe batikali nsima tolamba te papa Igia azali moko mokambi ya bana misato wana mpe lisusu tozali komona ezali bakamarade ya mwana mama Aime ya solo pasi ezali ya solo kokabwana ezalaka toujours pasi yango tozali komona bacamarades ce sont les amis de RDX azali bongo mwana ya mama Aime émotion eza makasi ya solo wana nyonso ezali bolingo po bolingo yango nde azali kosenga na biso ntango nyonso ete tozala na bolingo makasi yango biso banso tozali komona ndenge kani lukengo esili bongo kotonda meke na ntina bolingo moninga malamu na ntango ya pasi voilà oyo ezali bana misatu mpe tomoni kuna baepuse to bana misatu te ezali bongo baepuna baepuse ya fuki nde bango bazali korendre hommage na nzoto ya mama Aime Dollar mwasi ya défunt papa général Lukau po azalaka bongo président général na kati ya fuki ye asi atika biso ye ntango tozali komona toujours balobani na bango ya solo kopema kosalela nzambe ezali likambo ya kitoko pamba te misala na bango ezali mpenza komonana misala ezali komonana mpenza basalelaki nzambe na bango na solo vraiment milimo na bango epema na kimia ndenge tolobi yango mpona mpe tozali komona kabine ya papa mokonzi abule mpona tozali komona référent Bernard référent Ntimba mpaka Maurice mama Chaco papa Jomakos référent Matoko bango surtout bazali bongo mpona na kati ya tata mokonzi abule mpe mpona tozali komona papa paster ya Vicente e papa évangéliste bango mpe batikalaka nsima te mpe tozali komona bongo faki pamba te faki nde donc totali papa Bakis azalaki musicien tomoni mama Matilda mpe
azalaki musicienne yango wana batata mpe bamama wana ezali fete nde tolobi yango epa na biso liwa ezali fete yango tozali komona bato nyonso baza toujours esengo bato nyonso bazali esengo mpona korendre hommage na les 4 corps oyo ezwami esika oyo na kati ya Lukembo toyebi historika Lukembo ezali mboka ya bapapa donc banzoto nyonso ezali kouta bipai na bipai eyaka nani kopema moke awa nde nsima nde ekokendeke na malita mangombe kinsuka voilà moninga malamu na ntango pasi tozali toujours komona ndenge kani kamba mobimba basili bongo kotonda awa kamba ya solo bato banso batiki misala na bango baye mpona korendre hommage na papa na biso mpe bamama na biso voilà. Rendre hommage tomoni mpe baépouse na bana bamisicien bango oyo mpe ya bango mpe batikalaka nsima te baekonore baboti na bango voilà félicitations misala vraiment na bango elandi bango bonzima ezanga mosala eza ya kokufa bango emonani mpenza ete basaleli nzambe na bango na solo yango tozali komona ambiance oyo kaka bafololo ezali kokwea lokola mbula félicitation wana ezali kosekiche kune pa mama eme misala na ye mpenza misala na ye monani tosalaka bolamu na mokili nzambe akokanisela biso yango na batata mpe bamama lelo eza mokolo monene awa na kata Lukengo kamba mobimba après savoir koyamba ambassadeur ya RDC accrédité na Angola totinani koyamba ye nde nsima biso banso tosekirige awa na Lukengo pete tozali vraimen kokende na suka antuka félicitation ndenge tolobi yango batata mpe bamama oyo ezali fete epa na biso bapapa si balakisa biso pamba te bango bazali deja komona nzela na bango ndenge yango ezali si bamoni esika na bango bakopema nde mokolo wana ya suka oyo elelo ekobeta oyo bapapa baoyebisa biso ete laiswa ezali tokolala mikolo 3 ya minene toseki yango wana lelo eza mokolo na bango ya suka na mwa ngonga moke tokende kotika bango na malita mangombe kisuka vraiment biso banso tolanda ndakisa ya tata na biso na bamama na biso po biso mpe mokolo wana basepela na biso mokolo wana mpe biso mpe tomona nkembo mpe ya boye ezali malamu bango bakomisi mosala bango na suka yango tozali komona bahommage ezali kopesamela bango nde kuna tozali komona mama Matinda oyo azalaki na premier groupe ya retraite spirituelle lelo bongo akufi na age ya 72 ans mpe tolobi boye azalaki diligente
ya mwasi ya liboso na kati ya fanfare kimbalisi ya bamama ndenge tozali komona lelo bamama bamipesi ezali nanu exemple oyo euti epai ya mama Matinda voilà wana tozali komona ezali famille ya papa Batia Pierre oyo bana na ye elibota mobimba oyo bauti komona na mboka ya France e bango mpe bazali koya malembe ya solo kokabwana ezali mpasi kasi ezali boko bango mpe bake kotika fololo na nzoto ya mama Matinda. Félicitations famille ya papa Libatia bake kotika fololo na nzoto ya mama Matinda. Wana moninga malamu na ntango ya pasi vraiment kasi nyonso wana batata mpe bamama sikomoni kolanda biso na kamera tozali na papa Fonsolani na présentation ezali mama Teta e tozali kaka kobalisa bino elekekana ambiance ezali kosalema awa na mboka ya Lukengo. Wana ezali ya famille ya mama Matinda e bango nde nakanisi bazali komona kosukisa bahommage ya mokolo mwa lelo jeudi le 24 juillet 2025 tolobi teki ya Dieu mais tolobi ete milimo epema na kimia lisekwa lizali na mokolo masuka tokosekwa yango wana tokabwana eza mpasi. Voilà pete totikali na Faki ye Faki bango nde baya koclotire bango nde baya kosukisa. Félicitations na biso nyonso oyo toye kotonda awa na mokolo mwa lelo mwa esengo ezalaki mokolo ya pasi me lelo ezali mokolo mwa esengo na baye oyo basili kolonga na mokili oyo bazwi elonga batiki mokili oyo ya se ye bango wana mpenza tozali komona mpona ezali bamusicien wana tomoni deshe ya papa Mpanzu Miguel oyo direction générale papa Donan papa Paulin pe équipe mobimba oyo ya Faki bango mpe bake korendre hommage na référent Batia Pierre Bakis père et maman Matinda Kisevwako yesolo kosalela nzambe eza malamu mingi nzela ya solo oyo biso banso tolandi esengeli mpe tolanda ndakisa bandeko na biso basili kolonga na mokolo mwa lelo nde na nsima kuna tozali komona baepouze ya Faki elingi koloba ete balongani ya bamusicien nde bango wana mpe bake kopesa ya bango bake korendre hommage na référent Bakis mama Matinda pamba te bazali bongo bazalaki bongo bamusicien ya fanfare kimbaliste. Merci na bino baye bozali kolanda biso tozali en direct ya Lukengo
epai kamba mobimba tozali awa meke bandimi bakoriste bambuta baservice nyonso te tozali awa na ntina ya kopesa au revoir na bandeko na biso na mokolo mwa lelo ya jeudi le 24 juillet 2025. Voilà. Pete tokolanda cérémonie ya bandeko na biso ya faki ndesima cérémonie ya faki ekozala bongo lever le corps jusqu'à ngombe kisuka ekoka kopema na kimia wana ezali son ya solo misala na bango emonani mpenza ete ya solo etikali na biso cérémonie ya leve du corps ya bamusicien asi tokozana te ete na kopesa orevoir vraiment misala na ye baevre etikali voilà ndenge tolobaki na bino ete dernier hommage esalemaka na bandeko na biso ya faki nde yango na ntango oyo tokoki tolanda ndenge kani seremoni yango tosalemelaka oyo bakobengaka amor tokolanda yango na bilili. Voilà, to annoncer attention pour la biso banso basi basalaki ba décoration tolingi tosala lever du corps troupe d'honneur. Attention, position. Musique, garde à vous. Pas de la ville, s'il vous plaît. On a librairie. Uzono conseil mwana itata mwana belela lumbu biole biene bientalo kwa muntu vavanza lumbu kya mbutukulu ye lumbu kya mfuilu tukutakane vafulweki mukuma kya bampangise tubalungisi nsilu balweki mundilu ya lufwa situ zangu la sinitu ye kwenda muntu vanafulukina kilwa nkubikila mufingila kulumenta kyansuka twamantwala wasala manima wakengisa sumbule vivonza muzola kwa ngedi yetu se mwana yetata mwanda velela amen. Fala bandeko balanzi wanezalaki bongo prière asuka po ete banzoto ya batata na biso na bamama biso ekoka bongo kozwa nzela ya kokende na malita mangombe kinsuka ndenge tolobi na bino ete ya solo tolanda tata molimo mosanto pote biso mpe mokolo wana tomona mpe nkembo oyo bandeko na biso basili bongo komona na mokolo mwa lelo elongwa na bango esili komona na ete mosala na bango basali na mokili ezali mpena mosala ya solo wana tozali komona nzoto ya référent Batia Pierre oyo uti bongo kuna na mboka ya bapaya kuna na mboka ya France nde komona deja levé de salema voilà.
tozalaka na ebandeli ekozala mpe na suka ya solo elonga na bango esili komonana ete bazali balongi basili bongo kolonga nde esika boye tozali kokende na malita mangombe kisuka voilà esengo ya solo ezali pasi me na ntango oyo ezali mpenza esengo mona bango ekende kopema na kimia mona bango ekende kopema na kimia vraiment ya solo kokabwana ezali pasi me elonga esili komonana ete batili bongo kolonga na bango eti na bino na kasi bino ezali kotalisa bino ete elonga ezali ezala batia ezala mama référende mama ya papa Tubi mama Elisabeth mama Aimé bango banso mama Matinda elonga na bango esili bongo komonana voilà ebolanda biso na cimetière ya Ngombe Kinsuka po ete tokakosisa baceremonie nyonso ndenge tokotika bango na malita Mangombe Kinsuka voilà botonzi mingi wana tozali komona ezali toujours corps ya révérend Tibatia yango nde mpenza oyo bamisise bayena kota mobimba mpe bandeko nyonso bauti na mboka ya bapaya nde nsima ya révérend tozali komona mama Mati mama musicienne mama Mati nde tokokontinue kotalisa bino lolenge kani oyo matikali makosalema yango topesi mikro epai ya papa Alphonse Olandu à vous l'antenne.
Namoyo. Tchau. Tchau. Muda kita vite là. Pourquoi ça qu'on a dit? La posta rapide, che possiamo fare una situazione sciocca. E sul cavo. Oh! Camisa, ya te. Ah, no Mateo pia. Muso na manolo kayo te. Est-ce que non? Pourquoi là ça? Na madali kolo. Simbana. Docteur. Lama. Aya matene ao. Yaka. Ça rapide te. Conta. Hello. Je ne sais que qui est là pas. Mana on kayo. Bisa baru kau terus sakit, terus ya tu saya lagi. Kita. Tuendele maawa. Il y a le succès. Vous allez vous parler avec ma